Uto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na Mokuse. L'incidence par contre de VIH sur bolakisami bwa bokono bwa VIH mingi penza omibu mibale uti koleka bozali pasi mingi po ya komosukisa. Na kotala ete bokebi bonso utiesami na bokono bwa COVID na bosinga bonso bwa yango ndakisa kosala boko makambo na kozala musika tompe na kotika ntaka yango esali ete boko mabongisi mpo ya kolobela VIH mai mazalaka kosalema oyoko esika ezwami bato baike mai babongo kozonga siyo yango etalisi ete sikawa kofandisa bato esika yoko po ya kolobela bango na ntina ya VIH ezali na litomba linene de l'infection VIH. Na motuna ya koyeba soki Congo démocratique ekozala penza na rendez-vous ya 2030 ya ONU Sida na oyo etali objectif 95-95-95, professeur Dr Liévin Kapende ayanoli boye. Il faut toluka mbongo. Esengeli bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango. Ya mibale, esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi. Tango tuzali koloba na montango mwa tuku libwa na mitano elingi koloba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kobatama nzokande toyebi ete oeleko ya COVID makambo makomi lisusu mabe koleka elingi koloba ete bozali na boko bandeko bayi basusu bazali kobatiola pe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokela bankisi mpo ya bakolo kasi babosani kokela mono tompe kisi mpo ya bana baye bazwami na bokono kouta mpona baboti babango koyeba epai ya basi banso soko banani bazali na bokono bona yango mpe ekoki mpo ya kokokisa tompe kopusana na ntaka yena ya motango mwa tuku libwa na mitano na se ya mokama mpe 95%. De 95. Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba stratégie to oyo etiami na bisika pona ko dépiste. Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango ena ona basusu yango elingi koloba ete toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolenge la kosala po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozanga kate toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs baye tokopesa mateya po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zingazinga ya bango à leur entourage. Pour na PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo etali traitement ya ARV na ba PVVIH. On est autour de tozwami sika penepene na 60% ase ya mokama lingomba tambusamaki na lombangu penza mikolo mileki toloba te tombwa progrès ezalaki penza tozali se kokoba kotombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya nkisi mpo ya kolongono bwa nzoto ya traitement. Kasi dokotolo atalisi mpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela mpona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo. Tokoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitene bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso grand obstacle. Professeur Dr Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabouoro Simourabiye pour na VO Afrique Kinshasa.